Ah, image de quoi? Le qu'elle est une télé. Bon, vous laissez un sur le regard. Merci. Oh, bilang yang mundu bendengin. Voglio filmare. Orecchie. Kendaka. Oh, papa senga ya konku. Usaka. Oh, million. Ito lang, mata ni Polo. Polo ba? Kota wa mata ni Polo.
Mais chef. Oh, qui chasse à Boma. Chasse à Boma. Jambo Tekeno. Mbote papa ko na caramel na uche mpuna fiti sa mpunu. Bukomi awa wana ndenge. To e makolo to la ni mpunu ana to na kunzuma les. Yango batini biso to ana na centre to azela papa to lia to zele kuna na sekwa babite ifa to matati ko to na centre. Yango to vana to zela papa ya. Bolunga kuna banda ni bokomi ape ngongani. To lunga na kunzo 6h to komi à 10h. Oye na mutuka to na nini? To e makolo ka. Oye combien de personnes? To zane bele mana na nombre to na ebinde teme to zane bele. 50 mokie. Ah. Okay. Apeloti. Kuna de usikier jona sabe. Komi Tata kuna mamamba uso macho asina
Salut. Refoule du bout. Chant. natina ete ezali la kana yote comme Dieu mon sang to c'est notre papa nous même biso to comme na rat na kimia ce jour là somo notre lipesi na boko na yo yende zala musu mobate na biso mba programme nyonso ke le kaka nesika yende zala mobate le musu mito motambo sina kimia to c'est kimia na lingomba les trois comme to mukili mobimba au kombo ya tabe tata moi la tata mo Dieu mon sang amen. Tata Molimo Centre yawe nzambe na biso papa simukimbangu kyanga nzambe wa banzambe mokonzi wa bakonzi nkolo wa bankolo tika ete okumisama na yo po ete obongi na lokumu obongi na nkembo obongi na masanjoli ya ntango nyonso papa solo tozongisi merci kobanda ntongo okomisi biso na eleko oyo na bolingo bwa yo papa toloba nini na ntango esengo eleki na mitema Bambakeli Kamoyo, et Bamfula, Bonbon, Yasola, Papa Yagenga, Yoga, Makilo, Baptiseur, Yo, Misala, Yo, Saki Misala, et Meloyo, Ozoli, and Toto Basimoki Mau Kangan, Nabolingona Tata, Omoniete, Musala, Resonga, Tikaboye na yo, Yo Fongola Nyos, Yo Pesakina, Osala Nyos, Yo Nzando Lingi. Pambate mokili na yo bato na yo papa boye na yo to yedete kimie ye boye na yo to yedete misale kosalema ndenge lingi yo yango nde kokokisama programme yango ilingi kobanda tata ponani pesa oya yo akoka kopesa biso ebandela programme kino suka topesa mona maboko na yo zala motambolisi oya moyini satana ezala na kinya o kombona nzambe tata mwana pe tata Molimo Centre tokosenga na manso amen. Isangisi biso lelo awa ikambo liboso tokoloba yango na 1995 toyambaka délégation moko yaka wa na ntango wana papa mfiki we Victor mutazalaka président du collège na biso amemaka délégation moko awa bapapa bazalaka na kati
tangu toye naza kokata tangu toye tolalaka tomataka na likolo mpona kolakisa misala nyonso mpe ezalaka na biso posa tangu tokomaka na likolo kuna na likolo esika ezali tokoki kolakisa papa atali misala nyonso tu tozolakisa awa boye awa boye awa boye awa boye awa boye tokomaka esika moko tomoni papa atiki biso abandi kokende na zamba biso tozalaka ngai nazalaka papa mfiko oyo azalaka papa samba pol azalaka papa kema jean azalaki papa ake mosika lokola ndenge zamba eza kuna ake kotelama abandi kotala kote biso tozalaki atie loboko boye papa mfiko oyo lokola yemisa azalaka président alingi kokende papa lobi yo te ye azongi papa samba alingi kokende papa lobi yo te ye azongi papa jean alingi kokende alobi yo te ye ngai atikalaka kaka nga moko mwana moke baboko papa samba lobi papa lesusu aza kobenga yo nga ntango nalingi okima mbangu papa lobi yaka muta mutu nga nakimi mbangu tina zamba kote papa azalaki nafukami papa lobi na ngai alobi muta mutu nga mutu nabengi yo likambo nabengi yo mpona lobila yo likambo mokili mobimba eza koluka simoki mbangu oyo ya 21 na biyingeti ya papa yalobi mwana na ngai moto akosa yo te simoki mbangu oyo mokili mobimba eza koluka ezali ngai oyo natelemi liboso na yo bakosaka likambo na moto aza te papa yeyo azali soki ntango ezalaki na kokoki kolakisaki papa tala place oyo olobelaki nga likambo yango yakoyo kimbakristo ye alobi na ngai tosolaka makambo mingi malobi kanga monoko koloba likambo oyo te banda ntango wana kino lelo oyo mpe nalobaka likambo yango te alobi simoki mbango oyo mokili mobimba ezoluka mosusu te mwana na ngai ngai oyo navandi liboso na yo ngai oyo natelemi esengo te esengo te likambo ya mibale ntina biso tozaleli awa bandeko na ngai papa mfuma longo ntango ayaka awa alobaka na biso boye alobi papa tata nzambe ntango asalaka moto ya liboso atelelanga ya eden nzambe kaka moto abandaki kowita kote ye azalaki azoya kotala motu na elanga na eden kasi motu ntango abebisaki yesu ekateni moto akomaka nyama nzambe abandaka koya susu na mokili te likambo wana esalaka na première génération yango wana alobaki na biso na 4e génération na biso tina ye azotia biso na bazamba mpona toluka liaison spirituelle oyo ekatanaki ya mutu na nzambe mpona biso bato mpe tozonga lisusu bato mutu banda abebisa akoma remorke soki batrakte yo te okoki kokende te tokoma bagros bebe soki bakabeli yo te okoki kolia te tokoma bagen publicitaire soki moninga moto asali te apesa yo biso bato mundu mayele ya kosala ezali te yango wana tobombamaka awa papa apesi biso mosala oyo apesaka na Adam na Eve batali liboso mpona ete tozongisa mayele wana yango wana papa tozali na elika ete lokola bino bokomi awa liaison spirituelle oyo olobaka na biso yo kokangisela biso yango pamba te papa makambo nyonso to ezali ya koloba te ntango tozalaki na nkamba yo olobi bokende ngai naza koya ntango tozalaki na papa mbanja alobi makambo na bino nyonso tu ngai nasilisi deja napesi dossier na bino epai ya tata bojela tata kobongisela bino tata nde yo ntango yo oyambaki biso olobi tokende koibongisa mobembo ya papa soki papa akei biso na bino bongo tosala yango wana papa tovandi na biso kimia toza kozela kaka lokola elaka yango ekokani yo moko oye papa tala mboka na yo ndenge ekoma biso tokoloba nini mayele nini eza na biso mpona kobongisa mboko soki yolati biso te yo ye mpona kolanse mosala papa lanse nanu misala na mitema na biso mpe na banzoto na biso bongisa mpe biso papa tozalaka mingi me totikali moke yango wana papa mpona mingi ya koloba te bagene boya nano tofongola mwa kolie wana mpona tosukisa na biso Melangu ya kifumya ubinaya
tosilisi na biso boye papa totaleli kaka bobele yo nyonso tu yo ye na biso tosilisi na kombo na tata mwana mpe molimo santo agene beso. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Monsieur le directeur général de FIGA, Monsieur le représentant du maire de Kintélé, Monsieur le chef coutumier, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers papa et maman Kimbanguiste, au nom de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, nous avons le grand plaisir de vous adresser nos salutations les plus chaleureuses et de vous souhaiter la bienvenue au centre agro-pastoral Kimbanguiste pilote de Kunzulu, tout en vous exprimant nos sentiments de gratitude pour avoir répondu présent à son invitation malgré vos multiples et lourdes charges. Notre présence ici en Brousse, dans ce centre agro-pastoral Kimbanguiste pilote de Kunzulu, avec le chef spirituel et représentant légal, tout simplement que l'Église Kimbanguiste accompagne le chef de l'État dans ses actions en République du Congo, agro-pastoral, en 1921 par Papa Simon Kimbangu, en exhortant les fidèles kimbanguistes à pratiquer l'agriculture, l'élevage, pour être en mesure de nourrir des milliers de personnes. Et non plus surpris que tout a commencé ici, en République du Congo, en passant par la reconnaissance officielle de l'Église kimbanguiste par le pouvoir colonial français en 1958. Puis, la construction du premier temple kimbanguiste à Kinshasa Biboubou, dans le secteur de Boko. Et voilà aujourd'hui le lancement des travaux dans les domaines agro-pastoral pour nourrir les milliers de personnes. Que vive le centre agro-pastoral Kimbanguiste pilote de Kunzulu, que vive la République du Congo, que vive son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État et garant de la nation, le grand bâtisseur de projets agro-pastoraux en République du Congo, que vive la sous-région du bassin Congo-Océan, que vive sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbanguiste, que vive l'église Kimbanguiste, que vive la ville sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Papa Oye! Papa Oye! Papa Oye! Nous vous remercions. To timuli mabele, to moni ba casserole ya bakoko, ya argile, e bomba makina kati kuna. To moni pipe, o bakoko ba melaka likaya, o bazali ko mona mela likaya, ezaki na kati kuna. E bilemona nde papa mutu a signifié na papa Fadoma. Tango papa Fadoma akei, ayi ko mona bilemona lobi esika nzambe na nga lobi na nga yangoyo. Nde esika biso to moni Kunzulu village. E bilembo ezalaki. Esika oyo. Pote to ya awa. Papa Mfumu Alongo Diangue na kuntima. En son temps. Akena Kunzulu. Azongi. Nasima. Aiko senga na batata na biso batata Samba batata Jean Ekema tout ça là à lobby. Tango ese koki po ete tout ça la bilanga. Bokende na Kunzulu.
esika camion ekokufa na nzela esika wana bosala mabondeli likambo eza wana soki toke kuna tokomona esika ya étoile esika wana nde bayaki kosala libondeli bakomi na esika oyo camion mpe ekufi papa Samba Paul moto azalaki na mission wana oyo papa alobaki na ye vis-à-vis alobi na bandeko na ye bozelanga muke bavandi akoti na zamba nzoka nde akendeki kosala libondeli e asilisi azongi tango bakomi bake kopesa rapport epai ya papa nde a partir na tango wana papa a sollicité ba jeune po ete baya awa kobanda misala awa ngai ndeko na bino mutu naza koloba je fus le premier pionnier oyo abandaki misala awa ndako liboso biso bato totongaki yango ya centre awa donc ezali eloko ya mutu te ezali centre ya mutu te ezali centre na biso yango wana batata mpe bamama confusion ezala te mutu soki alobi likambo nini te ezali mabele ya papa Simon Kimbangu kiangani ye moko mpenza ayebi makambo nini atiaki awa yango wana amemi mosala awa ndenge papa azali koloba papa diangela kontima alobaki ete kunzuli koleisa mokili mobimba kunzuli mosusu te bongolo miso yango wana batata mpe bamama tozala na esengo oyo avandi azali nzambe tolanda ye aveuglement papa Simon Kimbangu kiangani oye papa Simon Kimbangu kiangani oye papa Simon Kimbangu kiangani oye alobaki na koko na biso polo bami alobi ngana zali ngelekpa wa dwan yata boyebi ntina explication boyebi elombe mutu na nguya liboso na ye azalaka te alobi ngana leki polo bami ngana leki likolo elombe aleki likolo tango esi ekoki po mosala ebanda yango na batata pe ba mama si oyokaka bangongolo babengaka ngelekwa elingi koloba elombe liboso ya bilome nyonso yango na batata pe ba mama nasi na lobi oyo ekokaki na nga koloba na bengi mwana na nga na mabe na malamu oyo emonani awa banda mboka Kunzulu village te kokoma awa il fallait tout exprimer yango liboso na papa liboso na bato nyonso pour que prochainement makambo ne se répète lisusu te yango wana tobengi papa Elion ya kopesa biso mwa message oyo bongisaki na bengi bana nyonso ya Kunzulu ezala ya Kunzulu village do centre ngabe kaba nyonso bazali zinga na Kunzulu bobelema awa maloba ya bosengi bolimisi ya bana ya Kunzulu epa ya papa Simon Kimbangu kiangani nzambe molimo santo mokonzi ya lingomba mokonzi ya bule na boye na ye na Kunzulu na sanza oya juin 2022 okombo ya tata mwana pe tata molimo santo tata mokonzi ya bule tata molimo santo nzambe na nguya nzambe kati na bato elikia ya mokili movimba mokokisi ya bilaka patron ya 4e génération papa Simon Kimbangu kiangani biso bana na ye ya Kunzulu tozali na esengo monene po na boye na yo awa omboka na yo Kunzulu atirete na 1921 na bokendi bwa yo na boroko na Lumbashi na nzela ebale Kongo maswa makangamaki o katikati ebale awa na mboka Kunzulu nonde obimaki okutanaki na bato pe bakonzi ya bamboka ezalaki zinga na Kunzulu
na maswa bazali koluka yo yo nde oye epa na bango oyebisi bango ete mabele oyo ezali ya yo pe bango bakamwaka otiaka bapike ete epai oyo na mikolo mikoya kombo na ngai kotangama mpe kokumisama awa yango wana na 1924 oyakaki na nzela ya bakangami Marco Mputu, Joseph Luyeye pe Jacob Mpasi kokutana na Papa Faduma na mboka kwa mutu pe kopesa emission ya kokende kokela mboka na yo pe lingomba ya yo epai lelo tobengi Kuzulu. Olakisi ye bilembo biye mosolo nzete minene otobengi nzete apaka. Olakisi ye bisaleli ya bokoko. Olakisi ye bandeke tobengi bankumu to na lopoto basigon. Olobi na ye ete okozala yo moko te kasi okozala na basigon. Bazali bandeke te kasi libote ya bato baye bakoya kosunga yo na mosala wana bakozala ebele. Pe na 1925 Papa Faduma ayakaki bongo kokela mboka Kuzulu. Elenge Polo Bami ayakaki lolenge yo lingaki kosangana na ye pote asunga ye na botongi lingombali ya yo pe kopanza sango na yo kino bamboka pe bituka bisusu. Mosala mozali kosala malamu liwa lizalaka te kino bokufi ya bwa Papa Faduma. Bokono nyonso bozalaki kosalisama biloko bizalaki ebele nyama mbisi milona mizalaki kobota malamu. Kunzulu ezalaki mboka ya kimia, mboka ya bolingo pe etondanaki na bomengo. Bato bazalaki kowuta bipai na bipai mpo na kotonga na Kunzulu. Kunzulu ezalaka solo mboka ya Nzambe. Ezalaki ko yela bakoko na ozalaki ko yela bakoko na biso pe batata na biso tango nyonso. Atako ozalaki kuna na boloko mboka Lumumbashi. Makambo mabango nyonso mazalaki kozwa mbano ya kitoko. Na 1957, le 11 novembre, nde otalisaki na yomoko mokumbi na nzoto ya papa jange na kuntima ko sangisa biso bana ya Kunzulu na bandeko pe bazalaki kuna tozalaki oyebana te oyo ya parti sud. Ezalaki esengo monene. Tata Paul Obambi ayakaki nde kosangisa mangomba nyonso oye akelaki. Yende aboyaki mangomba misusu mazalaki oyaka koluka ete ye akota mangomba mana. Lolenge ya Simon Padi, Armée du Salut, lingomba ya Ngondo Zoro, pe bongo na bongo. Yende ayebisaka ete ye azali mwasi ya mobali moko. Ye akokiko kinde pai mususu te. Ye aponaki mobali ezali Simon Kimbangu. Ezali azana nzela mususu te ya kolanda. Elakisi ete biso bana Kunzulu tozali penza bana na yo. Kasi toyesi yo locataire na ndako na yo. Tosaleli mabe yango wana pasi ekoteli biso. Tobungi nzela tosaleli yo na solo te. Tolandi mokili ndakisa. Tosundoli lingomba lia yo tata Molimo Santo pona kolanda bomengo ya mokili. Tozali kotika kosambela mokolo mwa eyenga pona kolanda masuwa epai wapi toza kokende mombongo. Yango wana na kanda ya maito salaki yo na 1970 otumbaki mboka Kunzulu movimba pote
batikaki yo babanda kolanda bomengo ya mokili ekobo ekoti makasi na mboka na pe kosoba zemi pe kobwaka bana penza mwana mobimba botami babwaki na zamba tozwi bakisi ya ndenge na ndenge nyama na zamba pe milona to koselio makambo na tango yakaki na 1983 na nzoto ya papa Jangenda to lobi ete pasi nyonso ya kunzulu to tiaki yango na ekolo ya papa Jangenda nde ayebisaki biso boye mokolo musuto na koyaka to kovanda me mingi bakozala lisusu te bakokima po te bino boyebi ebale eza nango na mbisi zamba eza nango na nyama oyo akangisi kisi ti azalaka ya ye moko okuna na mai mbisi ezalaka ya ye moko me lolenge nini pe mokolo alobaki bokende peshe lokola azali awa mbisi ekozwama pe bapapa bakendaki peshe pe batondisaki bwato na bambisi kindoki ekoti makasi na kunzulu mboka na yo koboma pe kobwaka baninga bokonda mabe tosangani na bandoki ya libanda mpo na obundisa yo pe kokangisa nzela ya misala pe boyebwa yo na kunzulu to na centre tokoti lisanga ya bandoki baye bazalaki kobebisa misala ya centre agricole ya kunzulu moyibi toti liboso songi pe lokuta elati biso bana mingi ya kunzulu basundoli lingomba lia yo pe balandi mangomba ya bapaya oto binzambi tokoma kutu komela makaya bangi pe milangwa totieli bosoto na mboka na yo solo eyokani makasi epai na yo na bino molili ekoti makasi tokwei na libulu molai na ntina wana olobaki ete nakoboma kunzulu ekokoma matiti bato bakobima mpe na nsima nakoya kotonga mboka ya sika tokanisi lelo tokomi na esika wana kunzulu lelo etikalaka matiti pamba na boyebwa yo lelo nzambe na biso totie elikia tozala elikia mpe kondima ete oye kozongisa kunzulu oyo lakelaki na batata mpe bakoko na biso te okoboma mpe okosekwisa tokomi lelo na esika wana nzambe na biso nzambe ya bolingo nzambe ya mawa mokonzi ya bakonzi nzambe elombe nzambe molimo santo nzambe ya kobika na biso mpe mokokisi ya bilaka tokwe osa makolo ma yo olimisa biso na manso tosaleli yo ya mabe totioli yo totangi kombo na yo na lokuta tosaleli banzambe misusu tozangi kotosa bambuta totioli bango tofingi bango tobengi bango lokuta na ntina maye bazalaki koteya biso na ntina ya bilaka oyesi bana kunzulu na nzoto ya papa oyebisaki bana kunzulu na nzoto ya papa Jangenda ete soki bobebisi centre ya kunzulu nakozwa na bino likambo te kasi tata na ngai surtout bino bana ya kunzulu toyokisi yo soni na miso ya moyini tata kamata biso zongisa biso ndako na yo tosopi makila mabato na mboka kunzulu na ntina mabe na biso otangisaki biso mibeko ete okokitisa mabe na batata likolo ya bana kino libota ya misato ino banda libota ya misato kino ya mine papa limisa biso zongisa biso omotema mwa yo tozali bana bayo ya solo pe tola biso pe simba biso na loboko na yo ya nguya tosalela yo na solo pe tokufisa moyini soni oyo ezali ntango na yo tata molimo centre yo nzambe okweyaka te okolongaka kaka tozali na kondima pe elikia ete kolela na biso eyokani bo paposa na biso ya kitoko nzambe na biso okokisa
yango mabe na biso ni ata osa matambi mayo misala ya centre agricole mitombwama tolesa mokili movimba Kunzulu ezala solo capital économique paix spirituelle église Kimbongis por oyo lakelaki biso etongama ndako ya Nzambe pe etongama lokola olobaki yango tosengi boye na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Amen. Pasivo wansundisa Satana weti kundandanga Pasivo ya filange Fufu kyambe kwange kenina Kadinge inzambia me Enzambia me Mono ya kivene nitwemwela munange Mpasivo wansundisa Satana weti kundandanga Pasivo ya vilange Fufu kambe kwange kenina Kadinge inzambia me ya solo iloko libongisami na tina bolimisi na tina ete likanisi ya bana Kunzulu village ezalaki ete papa kokita kuna na mai biloko mingi ezali kuna ezali likola motalaka ezali bia yo Nzambe na biso tokobomisa programme ya boye bwa biloko biango kasi fleur ya solo ekoki ozanga te to pesa fleur biloko msusu nde kolandana na komba tata mwana peli mosanga Nziampome wala me tausuvuvu me tausimo wala me mendiu timbe inene Doleki na ndeko na biso mwana telema topesa bino mbote topesa papa na biso mbote na koma tata Molimo sana na koma tata mwana tata Molimo sana dosengi na mama na biso atelema topesa bino mbote topesa mama na biso mbote na koma ata mwa Molimo sana na koma tata mwana tata Molimo sana topesi micro na papa président du collège ba papa conseiller direct tata ndwingi ici ya solo batata pe ba mama tomoni bango batelemi bazali boka mobali na papa baoyo ntango nyonso bakozalaka pene na papa baoyo bakakanga makambo oyo etamusaka biso na lingomba malamu nde toyeba yango pe topesa bango mbote ya kafu mbote na esengo
mbote ko keni mokili mobimba eke sepelisa papa molimo santo topesa bango mbote na kombo ya tata mwana pe molimo santo na kombo ya tata ya mwana molimo santo merci batata bovana na kombo ya tata mwana pe molimo santo komi sikoyo na etape ya suka. Attention, les imitants d'honneur à mon commandement. Gardez, vous, musique, en avant, marche. merci la tata pe ba maman. Merci. To pesa papa mbote ya kafu kafu na komo ya tata mwana pe munyimu musantu.
na komo ya tata ya mwana Molimo Centre. Seigneur, c'est tout vanalien. Oh, c'est ça, biso, oh, yo papa, au bombi, biso mon commandelo. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Congo Brazzaville oye! Congo Brazzaville oye! Congo Brazzaville oye! Kunzulu oye! Kunzulu oye! Kunzulu oye! Notre cause est juste. Et le Ronini Bozana. Ezali? Ezali, papa. L'action à place en Ezali. Vandana. Papa, nous sommes tous les gens qui sont awa. Ezali, papa. Eunwe. Embazi. Bilomo Biakulwe. Yangalala. Esengo bien, esengo te. Qui est ce hoga, qui est ce kui? Sa yoga, sa kui. Nakombo tata mwana pe tata Molimo Centre. Nazale esengo mingi. Biso nyos tozali awa tozali esengo. Tosalaki programme kuna na Nkamba. Ke foto ya na Brazzaville. Likambo mosusu te mpona koya kotala likambo ya Kunzulu. Mbeko ya liboso ya Lingomba tosaleta. Nakoki koya Kunzulu ndenge wana te. Tosalaki programme na Bambuta. Na batata conseil direct. Tomona chef de l'État, Mokonzi ya Mboka. Toke kuna bayambi biso kitoko. Tata Mokonzi tosololaki. Ba minute ebele. Kosepela ndenge wana nzoka ne ye moko na papa de Angenda basololaki malamu basalaki programme malamu konzi mpe ayaka awa na Kunzulu. Donc nanga lelo ata bolobi nini nga eloko nango na esengo oyo tomoni tosololi na président nao na ya malamu na yoki ata bobakisi makambo nini wana kaka etikali nga na motema bongo byo bongo te biloko osepeli te eya mbalo oyo soki tobebise ayayaya torate
torate te toyokani pamba te manso basolaki na papa ntango mpe amoni ngai na ye kosenga tobanda kunzulu ye alobi tozalaki kozela lokola oye boye topesi merci likambo wana esalama yango nga na ye omoni bongo batandami awa po ete oyo nyonso kosalama na kunzulu eyokana bato bamipesa mpo toya kosala misala baye pamba te ebongo likambo ezali awa tracteur yango wana asala labo bino nde bokolakisa place tokosala mingi mpe tolobi na Brazzaville machete ezala kongo ezala rato ezala coupe ezala babrouette fo ezala bamama na batata bayenda babiloko na bango ya mosala boyoki awa mpe bozala moyinda te fo esala na moi ya lelo sikoyo baminda boza nango ebongo soki tosali yango na butu tosala ndenge nakomona te sikasikoyo nga na sisi maloba tokaka po ete tosala likambo wana toyokani atako tobapesi nga ngombe me makambo oyo nayoki kuna nzambe alingaka biso mingi tozali bana bapamboli pamba te makambo bien ezali tolakisa ndakisa ntango papa ayaki kotia bino awa na ntango wana programme ezalaki kosalama malamu melo sikoyo bana mingi bayaka periode moko ane moko mama nkaku mpe azalaka bino bozalaka boyebaka likambo wana boyebi yango bien bavision nini emonana yaki yango so boboselenga moko na koyebisa bino baange bino tanga mbazi ange bobengaka yena mbazi eza lobi te baange bamonanaki babandi kolakisa ndenge nini ya kosala misala oyebi yango mpe oyebi te omoni bora te ezonga mpe ezonga te mundele nde asalelaka biso avion ye kaka asalelaka biso mituka ye kaka moto asalelaka biso babato biloko nyonso na batrain me oyo bavio ezalaki awa makasi baza kolakisa bino nini misala bino bozalaki na mosala makambo ebandaki kitoko pa paster yoyebi te papa ntango toyaki awa ngana liboso balakisi biso ndenge basalaka avion tozalaki na mwana moko kombo na ye Pablo ye wana ndi moto azwaki mokuma ye bamonaki Moïse na baoyo ya kalakala bakufaka baye epai na ye balobi tala basalaka avion boye balakisi ye makambo nyonso tu ndenge ya kosala avion papa na nsima balakisi biso ndenge ya kosala avion balakisi biso ndenge ya kosala mashine oyo ekolandaka moyimbi bombanda esika yo oyilaki eloko wana te esika yo kokende donc soki batie mashine wana bakolanda yo te esika yo komi donc makambo nyonso wana papa elakisamaki makambo mpenza ya minene yango tomoni ke nalandi nyonso bopesi badiscours nalandi bino koko auti Kinshasa bazomema ye akende prison aye kotelema na Kunzulu village oyo bolobi wana nyonso toyebi yango alors elembo oyo ezali awa ezali makasi baformation ya mingi tokosalela awa toyokani bagene oye
Bolingi bi bolingi te. Tango natali banda kuna tuutaki plateau makamu mingi oyo kosalama awa. Ba promesse papa apesaki bino nyonso toyebi yango. Ezala na lutendele. Ezala na kinkewa. Ezala kuna na mbuki. La place ebele. Oyo ezali ke maponami ezali makambo minene otokosala. To négliger te tracteur yango wana tokokende kuna bamashe tokokata matiti po ete moi ezali nano. Mbala nsima tokozonga lisusu po badortoir tokosala. Toyokani badortoir ya batata na ya bamama ya bajeune po todemare makasi misala o. Awa eyo komona banzete nyonso ekolikoli. Bandako na bino ezalaki wapi? Ya papa wapi yango? Yango natikaka? Nde yango wana nalobi mingi me bosalinga nini me oyo ya kitoko na tosololi na mokonzi ya mboka eke na biso ntango tokobanda tokobosana lisusu braza te tato vandi na Kinshasa tokombela te toye kotala mpo makambo wana etambola bolamu ya biso nyonso loposo mwindu yoyokani ya nasilisi na komba tata mwana mpe tata molimo santo amen. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour de nouveaux avis comparatifs. Nous espérons que cette vidéo vous aura aidé.